vient épingler ces moments commémoratifs relatifs au début de travaux du mausolée du conseiller direct du chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiongani, en l'occurrence Papa José Diongenda Kiongani. Ce mercredi 9 juillet 2025, sous l'œil vigilant du conseil direct du chef spirituel en matière d'économie, Papa Mbenza Kiongani marque les débuts de travaux du mausolée de Papa José Diongenda Kiongani. La femme sage bâtit sa maison, déclare les Écritures saintes. C'est dans cette optique que Maman Francine Diongenda vient de prendre part au montage du mausolée de celui qui était son très cher époux. Du reste, Maman Fumwa Longo, la révérende Sidonie Lumwinidio témoigne l'amour, l'unité, le soutien et la complicité de la famille sainte. Pour rappel, Papa José Diongenda Kiongani fut le frère cadet et conseiller direct du chef spirituel de l'église kimbangiste. Papa Rigen a tiré sa révérence la nuit du vendredi à samedi 19 octobre 2024 aux environs de 3 heures du matin vers le village de Mbanza-Tungwa à l'âge de 61 ans suite de problèmes de santé. Papa José Diongenda Kiongani est issu du couple de Papa Dialungana Kiongani Salomon et de Maman Marie Kiwasi Silwa Isika à un certain 21 juillet 1963. De la capitale congolaise à la province Congo centrale, les kimbongistes ont offert de funérailles de grande pompe à celui qu'on appelait affectueusement Prézo. Lelo peza Papa José ye tozalaki awa papa kaka ndenge totandi bongo otelemi wana ozobongisa mabaya moko wana ali Papa José azoyebisa yo papa ndako nanga ezowumela boye ndenge ningalobi te papa tozosala kala mingi te ndako esila donc papa vraiment na liboso na ye nakoki kobomba ngo te azoyoka ngai lelo kaka papa kaka ndenge ozaleli mpe ndenge ingeta papa Maître Kinga a raison. Oui.
merci papa vraiment pour oyo bolakisi ngai yango mpe esalemi vraiment merci. ndenge ozalaka culture mpona kolia osalaka ya cuisine nyonso oyo bazoya maleme kosala kope ozala na sani osalaka nyonso tokoki Maître Kim Sio, elle est là, le chien. Donc, on va ici, du beau qu'on a mouta. Donc, on mouta de formation. La vous m'appelez un bien lelo mpenza yebisa azoyebisaka ndako ezowumela asiko azoyebisa papa mfuma mbanza ayebisi me papa ndako nanga ezowumela boye ezowumela nga nayebisi siko papa bi te omoni teke papa atelemi azosala mosala kala te ezosila kaka ndenge papa mfuma mbanza lelo kaka ndenge wana papa bazoyoka ngai donc kaka lelo kaka ndenge mfuma mbanza lateli sikoyo papa mfuma mbanza atelemaki boye kaka mesa boye ale libaya moko sikoyo ezalaki libaya atelemi sikoyo azobongisa libaya yango moni likambo ngani babombaka te yango nauti koyebisa ye moko ke do ndenge alataki kaka ndenge mfuma mbanza alati lelo émotion siko ngai mpe kaka ndenge kutu nalinga na change elamba oyo mwana nayebise kaka elamba oyo nalataki yango mpe nazalelaki papa mfuma mbanza mpe kaka ndenge alati eseke yaki nongo ndoto te ayaki na ye mpenza nzambe aza rezalaka te kutu nabangi alebi ya sheri nalata susu alebi te nalata kaka po yango mpenza nalotelaki nde papa mfuma mbanza mpe kaka ndenge azaleli lelo émotion ya mama yakwa nazokoka te ye moko kaka azoyoka biso bazana na mama mbuta bango moko kaka vraiment merci ça de moi
tika biso ata mokie te tika bitumba na ye na bitumba na ye Ok, et combien c'est? na leli te na bonde Denda kwa mikota? Utoma sale, Porque nessa hora, você dá. Vai progressar. c'est vraiment la Musakaga. Vas-y là.